D'abord, maman Nicole Moïsanza, ou c'est la cabine émission toujours Kendewapi. Émission toujours Kendewapi, et ça pour un changement de mentalité. Et vraiment, ils pour permettre de avancer dans la mentalité de la malamu, et tout ça implique dans la émission. Alors, pour ça, les sous merci mingi na bande konyo surtout au bozala kawana. Oyo bozali ko s'abonner na compte na ngai na YouTube. Merci vraiment Nzamba Pambola ebele et puis merci mingi na bandeko oyo bozali ko sala ba partage. Vraiment ba partage boza ko sala eza ko sunga ba vie ya bandeko ebele ba oyo baza na ba problème baza ko retrouver pe émission oyo baza ko sunga mana implice à travers ba partage na bino. Vraiment Nzamba Pambola bino bonsoir mandeko maman Marie Agnès. Et puis merci beaucoup na bandeko ebele pe ba o lisusu bozo zala wana pona ko aider pe bandeko mususu balandaka émission tozo kende wapi vraiment Nzamba Pambola bino ko ete toza wana pona ko sunga na Nzamba za wana à travers émission oyo pona apesa yo réponse na lika mususu ozaki ko se poser nango ba question. Alors, nangai ko sala moi résumé pendant le mois de décembre oyo nazo sala ba vidéo juste pour na kotalisa un peu conscience à moko la moko banda na année na début année 2017 na janvier tito comme na décembre na otaye ko sala liboso vidéo na lobaki na zuma yele et puis na bungisi eloko na ngai ya valeur et puis na otaki suko sala lisusu émission na lobela ki se bando ke ba vie na biso za banani eza ba semeki eza ba la famille ezali ba connaissance donc na otaki pe lisusu ko sala vidéo ko loba émission ke loba lisusu boma faux relation na 2017 nyo surtout parce que pona efungola biso misu. Bonsoir Ndeko Mimosa Maria. Maman Maria, bonsoir. Alors, nous sommes à sujet oyo et ils ont aidé mon corps vraiment à se retrouver à mon place nini oyo à salaki moi ba tolérance na ye na 2017. Donc pour na kokota na 2018 mon corps vraiment azala na conscience wana ya koyeba place oyo nini oyo na kotsi banguna nanga place oyo nini oyo na perdre to na gagner. Alors lelo nazo partager na mio sujet a kozanga koyeba eza liwa ya ndambo na kozanga koyeba eza na bato ebele ba vie na bango etil lelo tina minute eza na kobeba. Bonsoir maman Zozo Bosomo, bonne santé maman. Alors tina bandeko ebele mususu likolo ya kozanga koyeba. Donc ndenge Bible eza koloba na biso peuple ezo kufa faute ya connaissance. Alors eza na bato ebele baza ko perdre ba vie na bango eza na ba couple ebele eza ko perdre ba vie na bango à cause aussi ya manque ya connaissance et à cause ya kozanga koyeba. Alors na ba sujet ebele oyo na uti vraiment ko sala avant et na bande comme susu merci na ba oyo pe ba se retrouvaki na ba oyo pe vraiment bazwa ki par na bango vraiment merci mingi eza malamu mingi ke notango Nzamba zo pesa nga ba inspiration oyo ba révélation oyo ba sujet oyo comme eza ko toucher pe ba vie ya bato comme eza pe ko mutna mutazo mimona place oyo yazali. Merci vraiment na ba maman oyo bobenga ki pona pour réagir. Nzamba za wana toujours alobelaka biso d'une manière et d'une autre. Vraiment tous alaka toujours na discernement et puis tous alaka toujours mayele na ndenge toza ko vivre na mokili oyo. Kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Est-ce que ndeko nanga na 2017 na année oyo. Bonsoir papa Patrick Pat. Na année oyo 2017 est-ce que au manque ya connaissance, manque ya ignorance na yo. Donc on néglige nini na kati ya vie na yo, na kati ya couple na yo. Na ngina parler bino histoire ya maman na Samuel. Parce que tozo sala na bato ebele na mokili lelo, mutu mususu zo mona situation ya vie na ye na 2017 azoluka changement. Azoluka mususu musala. Mais place oyo ozali na milliers place oza na milliers ba camarades na yo. La plupart baza mususu bazo sala. La plupart baza mususu ndenge za wana bazo gagner ba vie na bango.
mais yo siko mosusu vie na yo ozoganye mpenza bien te ozozala mpe na susi ozala na stabilité ozozala nango te mais misusu elobelaka bango eloko te azovivre vie comme si akokani na vie na baninga bazovivre mais eza na basituation mosusu kaka yo moko kolo makambo nde moto kochanger façon de vivre na yo nde yo kolo makambo yo moto kotelemela situation na yo eza mutu mususu te mutu mususu po aya kotelemela yo aya kopesa yo courage wana donc il faut azala mutu oyo aza kati na bonzambe alors bandeko nanga mutu azalaka na kati ya ignorance na kati ya kozanga koyeba aza mutu atambolaka d'abord na vie na ye na sentiment aza mutu oyo atambolaka na vie na ye ndenge eza wana na ba ignorance ebele et puis ozoyeba te po lelo nalobaki bien nde nauta kosola na bamama misusu babenganga après avoir mateya oyo nani ndoki ya vie na yo na famille na yo ndoki ya vie na yo bazali na baconnaissance bandoki ya vie na yo bazali émission nautaki kosala mercredi olimbisa mwa moke pardon olimbisa bandeko mwa moke eza na émission oyo nautaki kosala nani ndoki ya vie na yo vraiment ezalaki sujet oyo malgré na ndako nazali kotambola nzambe aza kolobela bana na ye lelo parce que tozomona bato bazosambela plus mais bana na nzambe ebele mingi bazosenga nzambe ebele mais bazoyeba te avo bana nanu bitumba il faut yeba nani abundisaka yo alors nazokumisa nzambe parce que avec ba message oyo mutu na mutu azwaki place na ye azwaki vraiment message na ye mais lelo siko nazolobela na décembre oyo na 2017 kozanga koyeba eza liwa ya ndambo ndeko na ngai yo ozotambola na vie na yo bato oyo ozotambola na bango baza na position na vie na bango baya poto msu kala batonga bandako na bavi na bango basala batia bafaire kuna na Afrique mais yo batongo oza na bango rythme na bango bazomema ko na loyenge bazozala msu to bima donc lelo bandeko ebele misusu misusu okoya koloba manicole signe oyo opesi biso seke moto nazalaka na ye azalaka na ye mutu donc alexelaka nga air puis asekaka ngai na mayele na kobombana parce que motema ya bato eza mabe mitema bato misusu mingi donc tolandaka toujours ba gentillesse nano ya bato te mais mutu aza pembeni na yo na basigne oyo naza kopesa okocomprendre genre ya mutu oyo oza na ye na pokwa na lelo. Bonsoir mama Berthe Badada, bonsoir mama Teresa, merci beaucoup mama Zozo. Toza kokoba kozanga koyeba eza liwa ya ndambo ndeko na ngai yo oyo msusu ofandi oza na besoin nzamba peso mobali yo oza na besoin za mobali ya yo moko aza na ndako na donc oza l'aise siko tala ba camarade na yo baza bato be msusu baza mibala bango moko msusu msusu aza pe na mobali ya bato mais yo siko yo obinini na otambolaka na bango naza wana msusu babengi yo yaka msusu tozoke soirée bo yo wana okumbani okei siko na kati ya motema na yo ozaka pe na souci moko ke non vie na yo échanger mais ndeko na nga vie na yo po échanger ou soit il faut zana na bato malamu pembeni na yo ba accompagner yo ba sunga yo na vie po échanger parce que mutu oyo ozozala na ye yesu kaza na ye na mobali na ndako yo soko za na mobali te mais soko azoya na yo donc ça me dit nyonso tu bozalaka na ba fête weekend nyonso donc weekend nyonso tu bobimaka misusu bozokende ba place misusu ezanga tina mais ozomona te ke mutu abwaza asa souci ya vie na yo te ozomona te ke yo ye na poto stabilité mukanda na no fa efandi bien te mais okuta na camarade oyo aza na nationalité oyo aza na ngunda oyo aza na 10 ans siko ye wana bokotaka ne magasin ye wana azokoyiba azotinda azwa boye tozo vivre mais est-ce que azoyebiso te ke non na vie na yo oza na besoin pe ozwa mukanda na mboka oyo siko soki yo bazokanga yo ozomona te ke non ozobebisa nyonso ya malamu que intégration na yo eza kobeba po yo ozwa mukanda sikoyo mutu aza pembeni na yo
effort nini oyo azo kosala pona emsu ke non aloba ke non ndeko na ngai ngala za na ngana séjour na nga mais yo ndenge eza makambo yo zo sala vraiment ekobebisela yo penza nini identité na yo kolanda no ngate. Bonsoir maman Chako et bonsoir maman Fanny Kapi. Monsieur Soazana ozomona bien moninga na ozo expliquer ote mais déjà ndenge na oti kosala ba émission na zolo ba ndoka vi na biso ba faux relation ozomona même mutu aboye bozana ye bozana donc bozo correspondre na yete donc bozo kokana te. Alors botala mwana mwasi oyo Anne maman na Samuel lobita nazali ka na cuisine na komika likambo akozanga koyeba nzambe bazo ko inspirer nga yango na lobela ngo si maman na via ya Anne maman na Samuel donc eza na bato belé nzambe bazo senga na yo ke non soko lingi changement ya vie na yo ezala pona millier luka millier nini oyo lingi nzambe aya pona ke non atiela yo luboko posa motema na yo ponenge eza wana yo malgré tambolaka na bakamarade no basi oza na souci ya mobali na yo oza na souci mobali no azonga na ndako mais soki bakamarade wana baza ba faux bato baza ebiso ozoso te mibali balekisi eya nini yango mibali apoto yango batika ye bongo azala kuna mais yo miso na souci ya motema na yo bolingo nano eza te mais ozomona te ke non millier wana donc ekomemela yo rien obalobaka oza na kati ya kozanga koyeba parce que bato oyo ozozala na bango soit disant misusu yo ozokanisa ke non bazo consolenga mpona papa bana na ngai misusu ndenge eza boye aza mpe mabe biso nyonso bato ya mokili awa moto aza mosantu aza te mutu aza mosantu aza te mutu mosusu nazoyisa bino bana mibali mosusu lelo na bapoto misusu aza mabe mais soki olandeli vi na ye ntango andai kokola azalaki peut-être traumatisé peut-être azalaki mwana mobali moko misusu même na famille na ye bazalaki ko négliger yo bato misusu boye soki misusu okeni maleme o comprendre que moral a moto yo ese beba misusu banda bo mwana na ye donc ezo senga siko ke non faut kaka ko brutaliser te mais ko kene na malembe pona a essayer un peu ko changer. Alors wotala siko maman na Samuel ndenge azawana Anne azalaki kofanda moni mbanda na ye aza na bana ye aza na mwana te mbanda na ye aza kosemoke na ye moko ana akosala neti solise boye mais amonaka bajeto moko azobwakela ye ana afanda bi soki nakotisi kozanga koyeba oyo eza liwa ndambo en tout cas nga mpe nazwa conscience donc na comprendre que non vraiment naza na besoin nga mpe nazala na mwana pembeni na nga. Donc il faut natika nazala na longala pembeni ya millier o esika mbanda na nga za po akoimilie nga kaka po akokitisa nga kaka yo o ndeko na nga mwasi yo o ndeko na nga mobali vi na situation na ona no eza bien te mais olingi millier moko ya bato kaka ya bangambo ye bango ndenge eza misusu yo oza na mutu moko ya ba problème te oza na mutu moko oza na fille moko misusu ndenge eza wana ya impolitesse te mais olingi fille ba impoli siko tango misusu se retrouver na millier bango soko oza to mo ba oseka ba tai ye bede ko tata ko figa pa ba ko tata ba na Facebook akokaka te o ka te bazo ko seka yo donc na place ozali na yo mutu tala nanu ezo ko correspondre na yo te ndeko na ngai au moins ça ta geste Anne asali ana lembi critique ya mbanda na ye azomona msu aleka mbanda nazo bwa kile ba jeton mais soka tani bo asali semblant ana bite ngai fo ndenge za boy na luka vraiment ndenge za wana luka mwana nanga ana keine na akene église akei wana donc azoloba te mina sa mutema na ye nzamba moni ndenge ba décision no so azoloba mwana soki opesi nga nzambe na kopesa ye yo donc ndenge za wana musala nzambo azaki kosambela amoni ani net que non aza muta quit parce que ana a changé ki millier oyo a changé ki place oyo azalaki nde siko nzamba yeki ko yoka kolela nani eza na bato mususu tant que yo na vie na yo oko changer millier te libala na yo nzamba kokotsa pété tala problème libala na yo tala problème ya yo na mobali na yo bato nini o ba conseiller yo millier nini oyo zali nzamba lobi na ngana yebisa yo ozo ko bunga faute ya connaissance tala problème oza na ngote ko na ngai
sikoyo yo ndenge oza wana ozoko se comparer na bato mosusu oyo bavi na bango eza déjà na bavitesse. Peut-être yo ndenge oza wana oza na besoin ya stabilité, oza na besoin yobala omona bacamarade no deya baza bibali na ndako so baza bato baza pose te me ndeko tika bango sundola bango surtout baza bato mosusu baza wana ayaka amemi yoka na style na ye na loyenge akozala moto ya liboso oyo ya kokritike akozala moto ya liboso oyo akotiaka kombono na monoko kozanga koyeba tala nde nalobaki nani ndoki ya vie eza na bato mosusu mpe ndenge eza boye baza kaka na kati ya kozanga koyeba parceke baza boye na bandoki ya vie na bango ayebi te nani oyo aza ndoki ya vie na ye aza kobunda kaka désordre na désordre. Non, il faut yeba. Et puis lelo nazoyisa bino bandeko na nga fille nyonso tutu tonton nyonso tu yo ozomona ndenge aza wana moto mobimba oyelo kaka bonsoir kaka na mama bonheur luvuvadio bagros bisu mama place oyo yo ozali omoni ke ngani aza boye ata camarade oyo ndenge eza wana so mosusu nazokima mosala apesaka nga ata conseil te bandeko na nga bofanda mokili ndeni okokoko te kose déranger te ke non oloba te ndenge nini camarade oyo ngai naza na ye ndenge nini ata nazo tromper mobali na ngai epi azosilika nango te me ndeko moto aboye yo ozosala ne nini na 2017. Bonsoir papa na ngai dite dadi fort monsieur Simbi babote place oza ozosala na moto aboye nini na 2017. Alors bandeko na ngai nayebi te bino soki nzambe azorevelaka bino te bato o biso tozomona na batissage na baveste bamisusu baza mituna se makolo likolo ngai amonaki nzambe ayaki aye korevele mobali na ngai des fois ezaka misusu so vraiment naza fatigué omona ke nazozwa message mingi te ke nzambe aye korevele mobali na ngai lelo message apesi na comprendre bana moko alobi ate fio na loti likolo na ye libala oyo kei ebebi na yo comprendre bandeko na nga nga na bi ebele bokopuse nga kaka natanga makombo mais nakotanga kombo te parce que tozovivre na bamboka moko baloi ezali bato mosusu esengaka kaka okangi na maboko boye ofandisi ye nanu kuna nobine yo luka nanu nzambe so omoni nzambe ko nayebi te bato ebele bakomisa nzambe mpona kosambela nzambe eza misusu ngai fona ya na baveste boye na bandi na bandi ko balangi bandi non nzambe etilizaka mutu na ndenge na ye ngai deya mpona ya boye nazalaki deja lobi na bapriere na ngai ya babutu ti na sisi donc nzambe etilizaka mutu na ndenge na ye neti ngai nzambe etilizaka nga bakasi na parole de connaissance na don de vision. Alors eza na babiloko mosusu ke non misusu eza soki ezolobama parce que indirectement ndenge nzambe azopesa message mais eza te il faut naya kosala neti ke non te bomona aza mama moi sanza oyo aza nakosakola awa te naza misusu na bandeko mosusu soki nzambe alobeli nga bendi ya moto oyo nabengi nakomeli na mindeko lukanga naza na message na yo mais mokili oyo boovivre ndenge bato na poto awa ndenge eza wana bato mosusu baza mabe yebe na ndenge aza ayebi na ye très bien vi na ye eza bien mais alingi na ye te yo vi na yo ebonga zala omoni eti ani atelemaki oui non des fois misusu mwana mwasusu na osolisa ye bien misusu azosekaka nga misusu azosekisa nga na nsima mokongo pardon akoya kosekaka nga na nsima mokongo oyo balobaka kozanga koyeba eza liwa ndambo fo natelemela situation oyo yo situation na yo ozela banani yango baya koede yo mama soki yo moko ozwi conscience te papa yo moko soki ozwi conscience te na milie nini oyo olingi eza na bato mosusu baza gentil misusu baza wana aza na ye motema mabe okende na kati ya magasin boye ye aza na ye moyibi atia babiloko na ye baelela na kati ya saki asa yibi na kati ya magasin aye azwi asimbisi yo kaka saki biyango botalaka nanu bato oyo bino botambolaka na bango bato mosusu lelo bainnocent ebele bakenda baprison likolo kaka oyo balobaka kozanga koyeba eza liwa ya ndambo parce que olingi koyeba te nani oyo genre afi nini oyo nga na otambola na ye genre ya tonton nini oyo nga na asala ne relation bato ebele lelo na mokili oyo baza ya kobeba vraiment place on a il faut que ça très attention parce que oyebi te nani oyo vraiment azolinga obonga malamu
Et puis muto azolinga obonga malamu tango ozosala babuzoba aza wana toujours aza kotelemela yo tango lisusu ndenge eza wana ye aza moyibi na poto akotaka magasin asalaka makambo ebele mais tango yo oza wana alobi no te master ndenge eza boye kopusana te omoni ngai aza na doki nanga eza stable mais yo nanu makambo efandi te ndeko yanga mwasi ngai nanu mobali nanga na ndako nga mpe nalingi ndenge eza wana kende obongisaka na papa bala na yo bengai eske ozala bolingo na ye wi bolingo ezali lokola bolingo eza tosala boye ndenge eza boye tolimbisana ndenge nzambe azolimbisa biso atalaka mabe na biso te lokola bala bafandi ndenge eza wana bobongisa boni ndenge eza boye basi vi na ye akoza kozanga koyeba nani oyo aza pembeni na ye bandeko na nga botika kopesa nzambe mosala. Bonsoir maman Grâce Bouania. Botika kopesa nzambe mosala parce que nzambe Bible eza claire. Bible ezali claire. Ya onga na lobaka na nga. Moi bomoni neti ngabo ngai na koya kofanya ngati na loba. Masera nzamba pa pambola yo nzamba lobi na ngabo nzamba lobi na minute yo ba mateya o ezali ya minute yo batu ba se repentir. Yeba millénaire place ozali o ekoko za la bénédiction pour la vie na yo. C'est pas tous les milliers de mutu ekoko sopela yo bénédiction. C'est pas tous les camarades de mutu akoko za la bénédiction pour na yo. C'est pas tous les ndaku de mutu